Elle est au côté de ça, soudé écouter dans la classe. Moi j'ai la période de nos bima, ce que vous côté mulongo babomio. Wana Uvira. Wana na Uvira. Tant afidèle et yaki. Papa Rwanda, sobo ko bima ko côté mulongo babomio. Et là yo ndoko na makasi ko. Za ngane ya makasi. Soko boyi babomi série wana OK série wana to yebi. Donc ne ba memaki binomba moko boyekini. To yekini. OK. To yekini awa to yeko fanda to sabi to mu président ko continuer ba babomi. To fanda. Sondoli biso ba kipa biso te ba te ba o ba yaka na bana mike photo sa to luka bango. Eloko moko te. Yango eloko ko loba na ozo kwa ko bata ko loba te. Asunga ngai nazo place ya bokola bana na mokeo na ebele bakopesa ngai na ngolu ya nzambe tozonga na ata Uvira série na ata Uvira na série. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola, Esika Bonzambe, et Kitarana Loye, mon amour Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yaroloba Kenzama, Boto Kwaye, Wapina Mansazo Seb. Merci, na pasteur Fezami, si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukwaya, Motema Bivens de Homo depuis Londres, na Ma Gisèle, Lukelo, Motema Papa Emmanuel, na Boston, Maman Gisèle, Lukelo, na frère Papi Kongé, na depuis Champ de Fonds. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosuki, Silema, ne triomphe jamais, jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, awa tozali quelque part na commune Kalam, précisément na Matonge bien-aimé, tozali chaîne chrétienne, ndenge boye bien très bien, tout ça la évangile na kata média, maman moko abeng tokutala ina nzela, aleli na micro na biso bien-aimé, vu que biso pe ba makoko ezali insuffisant, yonde que tu préféré que maman aya kolela. Libosa caméra toyeba nan ye maman zanani oji ces années ni bien-aimé dans le Seigneur. Liboso awa tozali ezali vraiment place maman avant daka abana ko vanda paraît que ba auto bengana so caméraman na cause place ango. Donc ce qui mboule beti et côté la maman ba mali nyonso ya elango e beti la maman serimboule zo beta biloko maman e bana ko polada juste na moi chasser mon rachara bilamba azo tambola nango bien-aimé toyeba juste maman bimeli wapi ya rutu wapi amegen pe robetele biso lisolo na ye. Shalom maman. Shalom. Comment nani? Comment nga Bibi Shingoi. OK, maman Bibi Shingoi e bandoko bazolanda yo to okutana na mukula lelo maman Bibi Shingoi na situation que tokutani na nango obetele biso lisolo mais quand on relater au juste qu'est-ce qui s'est passé là on est les autres quand on a vu nos maman comment tina niveau santé boy. Niveau na komi nango esika ebana tungisa te na komi na bana esika kolala ezate na raisonner tina komi na santé na ngai na komi tina hôpital awa mutu te nini te tala vie na komi nango na bana. Bana yo utaki wapi mama? Nga na utaki Uvira. Uvira? OK. Est-ce qu'on ne se retrouva? Trouvé awa na période ya Kabila le père. Et to e kadoro ti awa tuene na fandi na moni via ezoke malamu te. Na mi décider pour na mi fana na ndenge na ngai po eza vite souté. Na moni ndenge na décider na fana na ndenge na ngai ezosimba pete vie ezoka passe. Ezoka passe ti na trouver na komi pe na bana mibale lelo mwana ya liboso naza na ye ya mibale naza na ye mutu mosusu oyo ayebi nga na yebi ye te ayambeli nga oyo ya mibale azofanda na ye mpona nini naza na makoki te bino nde bokosungaka na makoki mpona nayeba modele kobokola bana na mibale wana mpona yeba modele ya kofanda na bana wana mpo naza na esika moko te naza esika kofanda te awa nakisisa mama te papa te nazaka nga moko. OK mama awa ozaka yo moko olobi ke oyaki outi na Uvira Uvira série ya Bakadogo série ya Kabila le père ozala soda nazaka soda nazaki soda tokoma kofanda kota kanchache kuna ma kanchache na mone esimbi te
et bah yoko boma pe Kabila na moni pe moya ko continuer vie donc on a la cancha situation ezaki passe pour na bino ba soldats OK bozaye kuna place au vendre ezalaki te ezaki passe place au fana pe ezaki pété nde ozana soki moto ya kosungo kuna zate ofande na okabongo mola libanda tina yeko ko trouver na komi libanda na komi ya kofana na matongi eza musala nzambe moko de mutatu vanga tina koma na matongi oya ko yambelanga mwana oya mibale pa ko mofanda naye kasi na continuer kaka ko vivre naye na continuer kaka ko vivre na mwana wana kasi ezo simba pete lelo na trouver naye kofanda ndako na bando kofanda mai kutu koloba te to pepa ndako ko tika koloba te lelo bakolo ndako ba ko bengala ngai si sikone na zana sola la ka libanda na oya mukolo na zana na eloko moko te na zana mbongo te ongana ko zwanda kote bino nde bokosunga ngai bino bakonzi na ngai ba pasteur na ngai ba mama na ngai na zana esika mosusu na ke kolela ona yana ke pa mutu te na kolela pa oya ba mama oya ngai na kolela pa oya ba pasteur oya ngai pour jamais na koningana songa eloko mokili te na yebi via mokili te ndenge ezala te na songi na nzela maboko ya nzambe yango na kwena makolo na bino bino bapaster bosa nini bosunga ngai po nabatela biyumbu na bino mama biso beti lisolo ke ndako bango vana mai ezokota ndako yango nde eza oyo eza na nsima ndako oyo naza nango na nsima awa kamera oko ede biso za ndako yango eza place tozosala émission liboso place ando banda kovanda place oyo na nsima na bandofa so mai ekoti eza kwa mawa tro nakoza biloko mosusu na matisa na tia na ndako mosusu kamera oko ede biso za ndako yango bien s'il te plaît ado potolala ifo topepa mai wana ekauki topangose nde tolali soki topepi te mawa tro mais place yango eza na balabala eza onere babango osala soki mpe dikablo soki mpe ezalaki dikablo ezalaki esika bandoko ozozwa na batol yango ezalaki esika babando koteka moto wana yebi te bofanda awa na tanda tokolikila yo solution moko te yango tina ye kofanda awa na mwana mbula so ebeti naza na balabala salite nyonso ya salite nyonso ya balabala ezokotela nga na ndako ti naye kobela naye kokota na koma na mitrouvela nayebi te soki nzambe walingi ngai mpo lelo nabimisa pema nasolola na bino ba famille na ngai ko place yango bayambaki oke ovanda na tandali na balabala libanda boye olobi babengani yo lisusu ndenge nini pourquoi osalaki nini babengani ngai lisusu babi balingi te eza place na bango mbongo na ngai napesa esila nde na bimi bana ofutela napesa mbongo jamai na lupango moto oyo ofandaka pamba boye te napesa mbongo ekopesa napesi mbongo bamobaluki bango moko oyo te afandaka wana afandi wana mai nazokosa mai bazoyoka te ti atanda baye kotina nga convocation na bimi ekomi so bimi te tobengana yo so bimi te tobwakila biloko libanda ti obwakila nga biloko libanda kosima na ngai ndako yango ka yango etelemi boye moto moko akoti te bateki te eloko moko te ndako ya mabaya na batoli ya libanda c'est grand parce que mama olobi ke babengani yo na minute ozawaki na minute nafanda na 20 mai na bakote bashege bafandaka tubenga na bashege nopo place akolela eza te mwa shege azoya kobotolo lipapa aya kobotolo drau zipi na minute naza boye so mbula ebeti na ye te so na kosuka wapi po naza na rien naza na eloko moko te bino nde bakosunga ngai naza na place oyo nake kobeta kokoko te nabeti kokoko po bapaster mutu mosusu te naleli nde mpa na bino kolia na nga kutu eza difficulté kutu ifo nasenga nde moto asa nini nalie to bapatient baboyi kokola na église toyebi ke bayambaka bandimi baza na posa ya bandimi baboyi koyamba parce que oza na eloko te okopesa bango eloko te ou comment baboyi nala na église mpo bango bayambaka balalisa bato na église te place akotia bato eza te eza kaka place boyeka na église bosambeli bozinze boke mpo balalisa motu place ezala te yango baye kotrouve na 20 mai namola pe na 20 mai na bana mwana moko ozolala bapolisier bazala naolala pembeni ya bapolisier wana libanda wana est-ce que so bambule bano so mbule ebeti na ifo nakokamaka pembeni wana kote batie mwa tante na bango wana nakokami wana moko bapolisier mpe bakobengana koyoso bapolisier babengani ngai
nzambe kaka naza na esika mosusu te. Santé na ozana ozobela to la santé na santé na nga nazobela bon na to sona kata mutema nga sala tena asusula bona olela. Oza na famille te awa o vivre ndenge nini ozali kanisa ta oluka tike ozo na o vivre te côté famille na bazali. Nga la minute oyo soki yango eye mbonga tike naza capable na songa. So mbonga tike eye na maboko na ngai na kaza capable na songa na ngai. Kasi ko lukelo moto ko maroteka. Eloko nyonso ekomona nyonso na teki mpona vivre bana bien. Eloko ezosala oke kango na kini osouffrir olala libanda oza esika olala na mwana olobi kobota bana mibale moko bazwa en charge pa pasteur mosusu aza wapi? Mosusu naza na ye mwana wana aza na age nini? Oyo aza pa pasteur aza akokisi 4 ans. Oyo oza na ye? Wana aza na 9 ans. 9 ans. Donc moi na muke bon ozota mona libanda ozola na libanda. Na osande. So na minute de tete mbongo emonani mama ozonga na ovira. Na so na minute mbongo emonani na zongi na ngai. Po awa naza na nga ndekote papa te mama te. Ozolika jusqu'à kaka mbongo ya ticket ya ovira soit ozanda to okomoteka ta ba épice na nzela bandeko basalisa c'est ça. So mbongo ya billet emonani, so mbongo ya ndako emonani, so mbongo oteka emonani akoteka. Donc mbongo billet avion ya ovira ezala combien ya Goma kuna ba 300 500. Kuna pesa ke ozongi mwaje pe na bima kuna banda afidèle na koye banda kote. Ah bon? Oui, na koye banda kote. Nga kokola nga na ye kokola na kini ba parents no bazaba mama na nga akufa. Papa na mama na nga bakabwana nga za muke. Bandeko na nga no na ebiete. Bandeko na nga ya mibali baza mibale. Mwasi nga moko. Baza kuna na ovio. Ba on peut pas na situation ya passe ba baza kutu koloba kutu. Bayeba kutu kotenga na salate. Ah donc vous en avez en contact? Vous en contact et moroto. Et pourquoi? Pour mutu mutaza na papa na ye. To sangisa na bango ka mama. Ouais, cela qui a bien mutaza na souci aleki na il fallait ça les fois ça na koluka. Kwa bien za na souci na ngai te moya koluka ezate. Parce que elo ni ne poussa ki okota musala ya militaire, il y a armée, série, il y a Kabia, les pères, pour n'a $100, tonné au se retrouve au côté, bas sundoli, bino, bas occupé, bino, c'est ça. Nga ile ko kota msa soda écouter nga la classe. Moi j'ai na période yana zobima, soki oboko ko kota mulongo babomio. Wana ovira. Wana na ovira. Ta afidèle yaki. Pa ba Rwanda sobo ko bima ko kota mulongo babomio. Et la série ba Rwanda ba yaki bazozwa bana mike basi na mibati na armée. Nyoso ba âge le quoi boye. Parce que bango tan ba kota donc bazwaki déjà ville ya ovira. Bazwaki ville ya ovira. Moyen osonga na nzela na bino ezate. Pourquoi nzela za bloqué ko nzonga place. Donc yo ezai pas propre volonté non te série ya Kabila les pétants afidèle écoute bazwaki yo no ozwa na makasi ko. Bazwaki ngane ya makasi. Soko boyi ba bomi série wana OK série wana toyebi. Donc ne ba memaki bino mbala moko boyeki. Toyekini. OK. Toyekini awa toye ko fanda to sabi to mu président ko continuer ba ba bomi to fanda. Sondoli biso ba ki pa biso te ba te ba o ba yaka na bana mike photo sa to luka bango eloko moko te. Yango eloko ko loba na ozo kwa ko ata ko loba te. Asunga ngai nazwa place ya bokola bana na mokeo na ebele bakopesa ngai ya ngolu ya nzambe tozonga na ata ovira seni na ata ovira na série ozonga na ovira soki makoki monene to oluka eloko oteka épice oteka ata mafuta to bamatungulu mpona moye mpe nazonga eza te mpona oyeba te mwana zonga eza te na oyeba te nécessaire nga akoli awa nga akoli na kini awa mwana ngai ya liboso na mibale ebangwana okebi te peut-être ke famille no bandeko no bayebi pe te bayebi pe kaka ndenge bazwaki yo wana okufa obunga makanisi na bango ya ngwana makanisi misusu ezala te bayebaka na kufa na ngai so ezaki mpe nazalaki na bomoi so chaque jour motu nyonso ayaka na vacances baye kotala nga
eloko moko te bango bayebi ke yokufa nao déjà na mosala ki armé okota nzokando oza nao vivante koto na kin ozo souffrir makasi vraiment et lelo mama question mo fona poser yo parce que yo oyaki na armée na kimwana muke bazwaki yo na baninga na oke boko na bango mona sani afani so ye monani angolia nzambe oyo akozwa ndako na teki fona bokola bana siko ndeni yo bazwaki yo na kimwana muke oyo ko se retrouver na bazeme obeti bana mibale ndeni na ko trouver na bana mibale e kabila ye kokufa moye ofana susu na ka ezate po okomi mutu azata na sanse moko te na sanse wana osali yo moko bana midebrouye selwana toyaki ata fishi oyo ata nini mikanda oyo babimisaka oyo ezalaka te tozali kaka bongo tozali kaka so babengi yo bakende kozwa mbusale ebimi kende kozwa zwi kasi mukanda nde babi mikanda o carte ezalaka te yango mutu nyonso akoma kaka bongo ema mpona koma kotuvela koma obima mpe libanda abimi libanda mpo ngai na kobomba vi na ngai te onga na lekiti na kini oyo obotana basoda kaka botana na civile mpo bana ngai nyonso bazaka bana bacivile po basundoli bapara ya bana bakokwana bango bazala te oyo ya liboso akufa oyo ya mibale abanda kotyanga kutumene atikanga kutuzeme basemaine pourquoi po ye babanda koyesabi ye ozolinga bibishe azala basi mibale ebele bibishe atabi te bibishe aza mobulu te lelo so bibishe azwi mobali moko afandaka na ye tie kosundolanga naye kosipote nga moko na kosala vi moko oyo vi na ngai nakanela te na komobima kindumba kosala vi nyonso mpo naza mutu oyo kosipote nga aza te naza mutu oyo kosipote nga ntina koma oyo lelo kushe aza te nga moko ntina ye kokoma na etape ya kobota nazaka ata na rien ata mbongo te na hôpital ya Kitambo bayambinga na umeli hôpital ya Kitambo na umeli penza docteur moko kaka bimi kaka boye na yebi ye te kaka ange mutatinda ye pa na nga aye kofutela ngai mpona koma kao na miyebi lisusu te liwa na liwa baki basalanga opération mbala kata babibisenga mwana lelo aza na bomoi nga mpe naza na bomoi kasi eloko ezotungisanga naza malade batika nga te naza malade makasi sika etungisenga njoto nakoti koma na bimi batika nga te naza awa na mutu te eloko mpe etungisanga masusi wana mona fana naza eloko te kisi wana folia ozwango folia naza nango te yango eyelanga mingi na mutu. Merci beaucoup maman. Bando bazolanda depuis Afden bazwa kiyo kuna na Uvira bamemio a na kin ba famille bayebi te bakangi na makasi na nzela ndenge bakotaki bamemio na kin okoti musala ya armée na kimakasi lelo ozali depuis ba enlever yo bazwa kiyo na makasi okota musala ya armée awa na kin ozali na plus ou moins ba 24 ans. 24 ans déjà awa na kin maman, c'est 23 ans. Ba famille bayebi te ba famille bayebi ka kokufa message ni net na vie en souffrance ozo mene awa na kin oza na posa ozonga peut-être bando basunga o okolele na kin ba réalité tout omoni na kin okomi na suka ya ndo lokibiso nzambe akosaila quelque chose je suis sûr et certain. Message nanga eza na souffrir na kin na moni oyo na vie na leka na mona kome na suka yango mona ye na luki journaliste na ye ti na luki ye na ye pesi pasonga naza nango ayoki ngai na yebisi ye naza lelo basi koloba eza te mpo na moni oyo nazoleka na ki nécessaire balukele nga mbongo azwi ndako mosusu akoma koteka mpo na vivre na bana
Merci beaucoup, maman. Bibiche na bande oignon stubala na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lo les ofuta. Boyeki histoire kosenga ya mama. Maman oza pe na numéro te c'est ça. Oza pe na téléphone. Na téléphone te na côté hôpital kala mingi te ba téléphone etinga na hôpital. Bakanga ki ngo pona mbongo hôpital 20 000 francs. 20 000 francs, 20 000 francs, ils allaient 10 dollars. C'est grave ça. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, bino ba obozo la nabiso. Ba obozo la toucher que bo salisa maman. Numéro yango wana se meta dans na téléphone te boko koleka na nzela ya numéro moko eza wana ya voisine soki boleki na nzela na biso tokoluka moyen tokutana mama boko solo na soki ke bo tindela quelque chose bo bengi biso tokotia bino en contact na mama et kozala bien makasi parce que ye moi dans na téléphone te aza na 20 000 koto ala la libana c'est presque chaque jour ya na roto ya chaque jour pona sila bato basunganga eloko kolia chaque jour fona kutana bango so ba pesinga ndena ke kolia na mwana so ba pesinga te na zongi pour jamais na ke koyiba te c'est senga ba kopesa yo yangwana. OK, merci beaucoup maman to c'est na bandeko ba benga biso pona ke bo soutenir maman ce qui bozunga te boko benga numéro moko eza awa côté pe moko mama ya kosenga eloko ya kolia ya komela zela nazo bimisa numéro ngo opesa kinga yango na papier moko eza OK ezali plus 243 97 150 336 4. Donc numéro yango wana boko benga soki bozinga te boko pe okota en contact nanga nyonso tu borotinda ekoko mepa mama avant que na kongozwango na ko benga mama bosolo na e boyebisi pe montant o ke botini pe tozonga lisusu na émission ko remercier bande konyon surtout bako ça la contribution bako soutenir mama oyo dans la passe je crois même ba pasteur rebele bazola na biso oyo bazana motema mama ya ko sadisa bazola na biso mama za na bazola na nini na ba mali ya elanga boye kutu mama mo nde mutayaki ake ko kabila bango ba tricot oya mukolo apesa ki des pantalons na ba tricot oya muke apesa ba cagoule na ba chapeau yango ba ola tapona elanga. OK, merci beaucoup maman Bibiche. Je crois même que le message est passé. Ba numéro na biso ezana boko ko benga biso boko en contact na maman Bibiche o kazo mona passe o ya ko sunga maman Bibiche nzambe ya lola akobo sambola muna ete akokota likamu na ete akosalela ola molo pambola bango makasi. Pambola bango makasi po na boye kokota lisumu na boye kokota na ke na nzela bonzambe. Nzambe ga mtatika bana na ete ko vinyo so bana komene ya saito tiki ko mosande tika na koma ko samba na ngana yamba Yesu. OK, nzambe wana zo so santé na ozayi nango. Merci na bana nyoko bana na biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko ba nzamba boto ko Yesu swati nzambe ya lola amona binoba oyo bola ni biso. Merci na Ado na Johnny na Eliezer bazasi où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Oninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 moninga. Tala tangwe koleka moninga, moninga. Tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya Marie si akena ye misa mungolo we
tala ntango ebemi ye papa de baba si akendaka ntango eza koleka ale moloto e asi akendaka po ntango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akendaka ntango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akendaka ntango eza koleka ntango ekotika moto te ntango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa ntango ayaka amemaka moto nyonso ntango ekoleka engela bomoi na yo epa na yawe ntango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekoleka moninga tala ntango ekomema tala ntango ekomema ntango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala ntango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini ntango eza koleka ntango eza koleka ntango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala ntango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe